Nga l'essentiel nzambe apé ça vient na biso agwepa ko fielo mide makasi pozana musale bela osala anniversaire ezelo côté malasi bitoko donc biso ndongo côté na sola malasi noni ngana côté na oyanga na obima oyanga zate mona obeta mo côté la sola ntaba obima sola ntaba non biso ni bloko na te so que ça ça qui que ça mona bla mon bazola ta ana pote mona na te omone gana ba jine kitiso neni mo mona comme na pote ba veste mo pe na kisasa otala pe webe non place azuya ngote no mona za ngosugi nini cette saison pour liaté au final banina ba liaté biso tout na quartier latin muto opexanga mo quartier latin eza kofi lomide les gars mo lebe ba passer la radio to lali to lamu to mono pe chez Jonga et pas collègue d'ailleurs place ba fina okendete na okendete pourquoi pas tous à la ba hypocrite. Batulam pakaba mona pelefe bana Kisasa bana ya Poto bana ya Brazzaville bana ya Ouagadougou Dakar Sénégal netolo bara Banjul sur Bruxelles balobi Amsterdam lelo oyo par rapport à ma solo ya musique batu baloba ki trop me basola ki bien ti. Alors pour la première fois mesdames et messieurs na ko yambaye en plein Paris Mboshi le passa nabi ke bana Poto baola na mini chose Roma bien la news des stars a glissé que le mot na page bato ba comprendre kité Mboshi li passe par rapport à ma solo ndenge bimela lelo oyo to comprendre raté quartier latin yem ta ma patron na côté na niveau ya Europe to ezala ndenge ni alungwe place azaki na tapis rouge a commis awa na Noisy Sec to comprendre té obeta na banani azaka na ba massa na ye yende l'idée to bango tout comme académie ego continuer trop bête les solons par rapport à Lelo à qui j'ai dit bonjour meilleur V et bon week-end. Bonjour Juvenal Kibala meilleur V. Ça va? Nous sommes en 2019 maramuteza kitoko. Oui bana poto bana Kisasa tamba talo babi oh mo pao oh nani na look na elateli vraiment na habité o Mboshi na profiter na pesa ba mère V na famille na famille bola nyonso ba mère V na baninga nyonso ya quartier latin mère V aussi na baninga na nyonso za mona poto bazé belé bino nyonso et puis mère V na bana na nyonso donc o Mboshi V Mopao vient à Bisso, na profité na PCP la mère V vient à Bisso à Gwepa, grand Mopao Songambeli. Merci. Déjà pour débuter cette émission, à qui je salue Alissa là qui est derrière la caméra, bon apoto bola na Bisso, to s'attendaki na 32e anniversaire. Ya quartier latin. To nabi to s'attendaki na 32e T nabi na 32e anniversaire à quartier latin na 32e anniversaire à quartier latin to mona pena Mboshi na rati ya kin ko la podium to talabuye Mbosha salati tout ça en janvier anniversaire à quartier latin zala na neni na mois pardon oui où tu go leka awa récemment on a 2018 c'est que tout sur la masola 2019 non na habité soki bat baola ndanga ba oba chaka ba commentaire national so ba ofinga so pe ba lobani na habité on est allé en 2018 c'est déjà passé là tous en 2019 o il est quand na 17h nzambe mutayebi o il comme la biso na 2h du matin na concert yepeka mutayebi mais o ya 17h biso tout yebaki yango donc to tourner page on est en mouvement na biso ils appellent ma fête muso famille na bino yepo mono zano pété mais ils a famille na bino. Donc il y a un côté na mabete on est à orchestre na biso donc nga l'essentiel nzambe apé ça vient na biso agwepa ko fielo mide makasi pozana musale bela osala anniversaire ezelo côté na sala ki vidéo na musu c'est le cas na mona présence makenda sam tchunche revera na profiter na pese mbote na mona de picho azala buron pela ba misu bazala ki tenet auto le capé
bamsu bazalaki biso pe toyate lingolo bate tozalaki te po Kofi alingaka biso te alingaka biso tout to bana na donc ba o bazalaki eza fête na biso tout biso pe tozalaki koto ça dit biso ça dit via azala kaka po misala ezebele ane autant musu bomona ngata musu pe bomona na bino pinga na ozape ka lisusu te donc ezana on a ninga mabete. Alors Mboshi te faire comprendre la génération baolanda biso à travers vidéo oyo tozomona Mboshi li passe les anciens des quartiers latins chaque samedi et dimanche na 46 rue Saint-Just non loin na gare. Les anciens du quartier latin au juste à Poto à Paris, il y a combien de groupes où ils ont les anciens des quartiers latins? En tout cas, netoza botoza ebele. Ça dit vient na biso ko filmé à chaque quartier latin boy. Muna mutacha brick na ye. On comprend? Tous ebele bana bazana kwena mongo c'est pas la peine na tanga ba comme dino sa publicité. Ngai pe na kwena nga nazana ba o ndamu na biso o tam susu ah bon. Ezingolo bateki ba msusu ne toyoka na raté. Tokoza biso tout est. De fait que papa na biso ko filmé d'abord tabane ebele yango moni les anciens du quartier latin za mo ebele. Na mona rapé wengepe o mona tutu kaluji azana kwena zoni ata eme la lias pas zoni ata na mona pe ba misa ya nani na vient na biso ko appeler ba betaki pe ça dit tozo betaraka pour tous les artistes musiciens togo fandate oza passion na biso yango tozo continuer kaka donc ezala ngote ke OTTT ezaka ke nonga na idéologie ali sala yebi idéologie place uta na bengisika bana mai neni tokumbelelo kwa comme PG Simbi mboko ezamboka ba stress yo mumuni mboko na biso kuna na Congo ta mambo ezoleka toko banda tongo nani mutu pasi po kitsamo mutu wana ngo tozo mo idée oyo tokutanaka tobina kotsa lokolo sentir kotsa lokolo donc c'est ça que ezana ngote ke muna mutana kwena ye mutu na kwena ye na ndenga mabete. Pourquoi pas académie au bozalaka wana dans l'ensemble et ça là que ba esprit écoutana te ya ngone senga mutu na mutu asala kwanga na kwena ye comme ça c'est mieux ou bien rolo ba pina juvénal bon académie zaki no pe yozo tuna mamba quartier la tête to mamba académie expliquer ngana na ibana non tuna yo makamba quartier la tête yo comme na mamba académie siko kasi siko non tuna yo tozabiso tout au moins été 19 ans nango yo tout le bigara o le bigara lo bagara quartier la tête mais à 19 ans pe retrouvaille pe zala ki te mais ngana zala ki te na ninga mabete na zala ki mona contrat moko yango na kinela baningo to betanga na bango na tapis rouge to yele pa mabo kilo to na obete pa ivoirien moko boye mariage mais toza na biso lelo toza awa calamité tozo bando mona président Samaoya awa tala biso
na badango batikala kuna mutu te académie ekufati académie ekufa donc muna mutu aza na kwe na ye donc académie ezaka soutien mais soki esali ke tokutana neti bakutanaki année passé babetaki malgré tout nga nazalaki te na contenir makambo ebele oyebika mboko yo mo déjà oza parisien oyebi mamboko ndenge ezalaka nazwaki mbongo moko boye bien avant biso travailler neti vie na biso kofi l'homme il faut respecter contrat namonaki na tika nakende kuna mais académie bon sekufa nango. Alors, Mboshi, na bato tout balo na biso, oui c'est bien. Mais quel genre y a musique boobeta? Boobeta kaka rétro to boobeta musique nini? Sikoyo biso normalement moins loko ezalaki vieux poli abande ko beta. Ma vie na biso na pese beni ko zéro faute. Alors beta bor na ye makutano azonyata neti babinga ngo kosa kwa beta. Aleka presque yemoko. Après moi idéologie mi ça se fait bourma na yoko zwa pareil. Nga siko na idéologie nanga elle qui à l'époque na 2014 to leki na frère nangai na mona bo sala émission ne somono et to soki moi idée mo boy ande ni soki to sala disque nga binde to sala disque bo nga za mutabatu to mekana ko beta ka me biso siko to beta kosa te na kotika la pe obeta ngoti to sadi to beta les anciens du quartier latin to beta kaka banzemba kofi to beta ka chachu pa biso awa so mo to beti nzemo mususa muke lo batam so vient na biso pe à son âme vie beaucoup na ba OK jazz mo muke tam so ya tam so deux ba sengi yango senga mais biso mingeza ka quartier latin et puis ce qu'on a sala siko idéologie na kenda na bango pe na ngamutu na kotisi ça dit ba animation ya sika pe l'axe ke mutu zo sala pona ko boaga ba cri na beta na nini te. Mais na chepe ba kotsa lokolo telemeza la kiso neni bu mikolo to sana kotsa lokolo na ba mwinda na ba 2019 na beta maya moto na mikena boka ngo ngana ye koto kote kuna ba munanga sute donc boyo kango ka non yango ngana kotsa ki ba lokwa sika na Paris so na bazika ale kotisa lokolo batuni so kotsi lokolo ça les anons simple omunyo munetu ventre ko moya mo gaero ko bina no bano chaka abu ko chaka abu entre comme Gayaro wapi yango uti bato ba Hollande biso frère bato ba Hollande biso yiki na ko cité tamoni ngata entre lona yanga patron boy vraiment alors si qu'on a bien pourquoi te kokena biso na lire wana ya Mboshi wana to mona pe ata mo ba single to mona pe album to mona pe ba production so tambola pe na ba Afrique ba Kenya omoni promesa ngane naza bonaza na studio producteur nanga bamsu ba ebi mena tanga kumburi na nini te aza mutambongo ça dit mbongo ezangi te vena nga chukelo moto ebi ngana mona sentir moi ya batte pakola mi tête ndai maboko banka ça dit wana le solo ke tende tete ndai ya ndenge nini yo to bengi ya mbako mbala moko biso so to bengi ya mbaka te no tanga bakoma batona te makile kutana ya mama Rachel Futa tendai moto concert on a baby ça concert wana nga naza na batu ba Freddy Mputu boss tadi na batu pena ba tadi so na bi batu ya batu ba Blaise Mawete ba PDG Jean Pamwaka tadi ba Lensi Mao tadi naza vraiment na équipe pena ya batu pakos donc naza na studio alisala yebi bat ba yebi na lancaki moi générique omoni eloko nga na senga na batu na vie il faut baza na assurance de vie oui assurance de vie ozanango bien sûr bato na biso nga na poso ba question tulinga question na répondre yo assurance de vie tamsu onga na lobby yo comprendre ngo te assurance de vie yo lobby tamsu mon assurance to nous okina bureau monter assurance de vie il faut ko ye banzambe tout monde ezana ba combat ebele na osa disque na kutani moi bat ba mona no beta ba teni ba nini mais kati na ngamo na kutana belaki moi mkie ma mutu pasi ba nini ça dit il dérangeait ngamo mkie on a freiné moi projet na ngamba na lancer générique mon titre na moto ngana boaka générique na kisasa mais ba tupe ba benganga ke nondeni mutu entela leki abi générique no le kana ti kapona zana kisasa ti ezana 4 personnes ma benganga pena na ba chaîne ndeni mundana lobi le générique le kana ti c'est pas la peine autant va komba batu et comment la ndengo na bango bazana kisasa biso za koto so pe biso to appliquer koto pe ba biso za ba combattant netinga boy webit voilà mais tinate mais na studio nazo préparer titre album ya Maxi Singa ngeza moto na l'ancien générique
ba été awa bat babinango complet oko kenda Afrique ko sala boy zara volonté nzambe po biso zana biso na misu mibale misu mususu wana nzambe mutana nango mais so lingo mekando okutana moto mafuta ya liawa. Vous comprenez? Les anciens de quartier latin otoko retrouvé pas Mboshi Nananan par exemple. Tous en Chamberton 10, tous en Junior Kingombe Patibas Nangamoko Nazawana. La grande tête soana. Donc c'est ça. Donc tout ça dit biso ton équipe est belée. Solingo mon abiso oyaki na tapis rouge mais eza moi contrat moria moi ya ndenge ya système on comprend oyezaka toza en attendant vient so Fredin pour tout boss to fungola borona munene ya mwa mikolo toza chez mama Bokilo toza à l'aise oyeza leki ya tapis rouge ça dit solingo zwanga mikolo yo oyeka koto na tapis rouge na pas plus biso to betaka bat balata kitoko na basola malasi kitoko donc ça dit so ndenge côté na sola malasi non ndenge na côté na oyanga na obima oyanga zate mona obeta mo côté na sola ntaba obima na sola ntaba non biso ni bloc on a te osekini amone bino bolinga bat balo baté obe mission yo alisa la pexa ki ngana ke na sous polémique té mais yo sko lingo ke na ngana genre mo bonesi ya polémique omoni sikoyo na lobi to comme na 2019 omoni eloko moko mabe eza na bino omoni nga na linga penda ko sala nga linga na nga ngote pa ebetsa batu mabaku nga na éviter po nga na priya kamaka simuta ko soti eza na moment pe ezala nzamba oloba nga stop na changer direction vous comprenez donc ya yem tapesi nga permettre nga na utana ndako na ya awa nga na kwaya na nzambi mabolongo eza na se vous comprenez ngona belela moto na moto molimo santo na nga obetsa na mabakuti donc toza baninga toza elingolo bate baninga nyonso baza camarade nanga te misuto solo la te mais na ninga mabete nga l'essentiel mutu na mutu azolia na kwena ye azo vivre intel azala kaka gloire à Dieu kezala neti na profiter na pesa pe a son âme ndeko na biso papi bo keta autotika biso tala pasi vraiment ça mawa trop donc au mona ba tala jeune bon akufi ça me fait mal on a biso faut en assurance de vie assurance de ça nango papa eza bonzambe fo ebanzambe so yebiango gloire à Dieu so po yebite yo muto yeba mais so okufi na bonzambe ezala bien donc ngala lingité ba makambo na kofinga pona na finga la finga raté pona moni regret na ngamo mke na profiter na pesa message na baninga na nga surtout à quartier latin na mona ki bana bat mebele bakendaki nini ya vient na biso ko fiolo mbili quartier latin zala ya biso tozala après biso ba misusu baya après ba misusu na bayaki ba misusu bayaki mais mingi bakendaki kofinga koloba mabe na ba o batikalaki awa obi musique tozobeta awa lelo na poto esalinga na pe mo bor na nga oyo mais ba misusu mona ke kuna ba musique wana ba 70 euros ba 50 euros
mais entre temps to beta biso nyosongo awa non na moni mutu mote ande to zalaka abeti na Zénith maman na ka so keki sasa pi o keki sasa mona bilamo pe bazola ta na pote mona na ate o moni gana ba jine kitiso neni maman na ko na pote ba veste mo pe na kisasa otala pe webe no place azuya ngote no mona za ngosugi neni maman no finga biso zalaka awa na fandaka awa na zana bana awa makamutu awa comprendre eloko on est facile là to komi na boye o komi boye o kefinga o keloba ça me fait mal ça lenga passe na l'année bon nazate pona tanga bakomba batu oya yebi peut-être yebite ko finga vient na bisomo ko filo mila laksa biso bote tito yo ba bisa papa na biso mabe wana maka mapere na bango nzoke za nango bongo te yaka biso na biso omona ofingi mutu metant to kutana ngano boye muno ko lobate po ngana lobaka na mission te na lobaka na libanda bo to kutana na mone baninge bele bakende kisasa et ça pena bat musunet modogo ba chaki pe biye pina manga mutu makende na ete elingolo bate so bino kende ba obakete ba o wana bino boleki non c'est pas normal to tiko fingana to lingana bolingo ezala so ko ebingano to solo la raté zwa kwena yo ngana zwa kwena nga kolekate o finga c'est pas bien pour mon biso to zana ba neve to zana ba nini to pe mana mboko moi trop bana ba koli ba nini o mona ko temo tamso na air ozo zelozu e benda mutu o yi place utite pa biso pe to bo finga panga na ne grandi na matongi na te tia ko sangana te alisa ko biton masolo muke ba obala nanga ba yebi mais bon to tika makambo wana vraiment bande ko na biso ko to sala ba crèche ba nini c'est pas bien donc tous la uni via pesa biso coopération yeba siko ko lia ezate sozo ko lia te o finga ba ninga ba lia te biso tout au na quartier latin muto opexanga mo quartier latin eza ko fiolo mide les grands pao mais tanga pekisite yo pezwa kwena yo bengi banani ba alisala ba ni ba juvenal ba chukelo moto bosangani bobeti bozi kwanga na bino bole ba pekisi mutu te mona ba tebele tu mona okuna ye mutu ni kombe de quartier la tezalaka ezate so muninga salia ye ezo simba yo ko musala so netindeni yango ngazalaka na linga te so mono moto ba imsu ba na podium na benga na batu panga na benga na batu si ngaso to kana ngano to sala ngasambla te po mun tete ne afandi mun jampa mo afandi na ya kote kuna po wapesa nga mikono te ngaso to kana na ote na lana misa nga mo c'est pas la peine tanga kombo na ye na profiter na pese mbote place ça comprendre ye muta signaler ngabino na quartier la te boza mona hypocrisie au mono muta leki afingi yo tanga kutana ndeni ko nga epana nga ça se passe pas elekate so to kana ngano te ata to kutani wapi na ko leka yo mais na ndenge ya mabete prière nanga ezaka nzamba peso makasi na sengelo liwate na sengelo mabete mais to solo lati donc c'est ça on a un message na on peut ça bande konanga to linga na bolingo ezala vraiment s'il te plaît mon atam sounia na lobibo mutum sa mona ndeni na lobibo non ngabo na mona te na linga na on le ko loba mingi te ali sala yebia Boshi façon ya lobela comme si vous regrettez aux décis par rapport à ba comportement et belé ya ba collègues dans surtout à quartier la terre. Nous comprendre si makasi depuis 2018 na mané ko lobango trop moi bani mission na zo sala pas si trop mona obi lelo to koza na fête mo bona koti mamoni intel afandi boye na ina leki obi ki est déranger public on a intel ce que mona mission tam so wenge ba koti ba mona mninga na wenge ba yambani muni soni wana ce que tozo kisande vient na biso ko filomi de soni boya te biso bongote a éduquer biso bongote mais biso mo on dirait via tindane mutu te na limite via tinda mutu finga sala bote ezaka o sali po via peso amono sonete ma to beta su na quartier la tête bato ba beta na quartier la tête ba petit na so bomba biso tikalaki ko na parler na biso prière na biso ka nzamba pesa avion na makasi biso tilelo ba biso tilelo ka ko ndeka o beta na quartier la tête botika ba biloko wana pamba wana so yo zwa no tanta mso benga ravie er nyoso tamie lingolo bateli yo benga ravie lingi vie biso to benga mingi te to lingi vie te mais non so na lobi mo papa pona mona be monsieur belé ça ba manquer samba monsieur c'est belé ba manquer ba biso ba te belé donc na so comprendre ça ngote. Merci beaucoup toko moshité wana ezaki ba conflit armé ba conflit interne o ezaka na kati ya palais moyen ko bima bimisa te mais soki bimisa ke mabe vraiment ezali so mona lobi bongo Juvenal a profité pas na yo pour eza Michel Bosso na salle en 2019 oza mutama pamboli na alisala na pointe zo balancer alisala zo motamba orunga mukete. Merci. Donc moni donc moni tel père tel fils hein voilà père na bisoti moni
na profiter na lancer message au poison na ebandelia ya ne tolinga na bolingo ezala lelo ngapi na tobeta kotoyo bakomuna pina ta 15 000 carte to beta concert na Suisse plein craquer to zena ba soleil wanga ba moduka barambwa lelo zelo mona présence am chintu nengo ya to bina donc bongo eza ndebe bato bazela yo boyo to lali to lamuki to mono pe chez Jonga to mono pe chez Jonga et pas collègue dayo place ba fina okendete na okendete pourquoi pas to zala ba hypocrite na age to zana on ko zala hypocrite te ngana lobi oyo to yokana na yete to fingana te prière ezalaka yo nzamba pesa biso makasi po bat ba mona biso to fingana bana basi bakoli et puis to te pa imoko obi pourquoi so na okendete ka ba bloko ngo yango kaka omona kaka yeboy je préfère na garder nanga na lobité que na tangi koma mutute yango no place bata betaka otika lo mona nga mukolo mokoti place bata tutu ba beta na poto awa otambola kati yoza mpanzi sango omona nga na kenda na ngate na bona nga na kende na pona okende omona na komi nguna bakuti singa yo bokutsa pe baninga no mususu okitsa pe batu misu na ba podium na kitsa bango pona za hypocrite te o comprendre ngato na ebiki ngana to kana ngate na ya place na hotel yepo ya place na ngate yo omona yo ye place na me ngakunda na ko kende neti no ko lia stanga beta na ko kende na pe onati mais na ndenge na ngate tamsuko kende te ya ndenge ba conflit ngana kende na place ba beta te no ko lia sa beta wana Suzuki pa beta wana ba ndeko no musu ba CNN kende kuna ponani mais bosa ba collègue na ndenge mabete meta ba ninga ba oko ya awa yo pe so sali pe retro kuna OK na ndenge mabete na bana bayaka yo so mona Jordan Kusa bando ya to mona ya basege mo awa bando abona na souté pourquoi tana biso to so ba makambo 2019 aza frère na biso eza orchestre c'était oyo Jordan c'est mon frère eza orchestre c'était ezaka idée na ngai na bengi ba masa na ngato sangana to luka mwa kwanga mais place tu bato basangana ka yelaka na mutu moko akumbelaka kwa biso toza na mafuta naza na étoile ngako mona ngambo on comprend ngana dirigé par Saint-Esprit et salika kino yaza na kwene mais la famille tikali c'est mon frère Jordan toza na problème té Suzuki pas à la garde relation nyango Suzuki pe toza na Suzuki mais et salika toza binemité à profiter que nous sala yi depuis Jordan akende ki asali yi ndepe ba msupe baza alobi nango pe ba kino sala ya bango mais ngana na chanter na sapatu yaka ngana na ba petit na nga ningi na nga mo calamité na tika la kana bango grand chanteur ça dit ba ebiete liebo zwa sapatu yeyo grand chanteur na ninga mukiti romban o petit na nga moko calamité pe ça dit eza problème te Jordan akena kwena mais toza famille c'est mon frère Jordan Kusa Suzuki pe c'est mon frère Suzuki pas ala kia Suzuki pa kena neti modogo tozala ne de fomona sam ça yé awa bango nyonso na ngozaki leader te na sina expliquer obweza idéologie na nga na bengi mama zela na eza cop na nga na bengi ba master mais place ne so basangani ya un chef parce que to biso nyonso eza mabesko ngande mutu comme eza cop na nga net Suzuki kuna pe pa jongo mona kati ye pe azani net Jordan pe pana ça dit eza ndenge wana mais ngana zana ba oya ngai sina ba studio to kina bango ba nini to sana ba junior ambui to na ba chambeton to te ba Suisse ba Allemagne donc to na ba conseil belé moni sapato c'est que net yé bena non ngamo qu'on a fabriqué donc grand chanteur ça dans na mongoni mais sapato ça la biso no plaisir kena biso na chacho moko boye arike mukega Juvenal Kibala, merci vraiment Ningizala, Tara Juvenal Kibala, vraiment, na CPL vraiment, en tout cas, bonne année, Nayo. Tout le monde était depuis que tapé rouge, style, tout le monde est sous les roues, vraiment, merveilleux, Alissa Lapé, vraiment. Je sais pas, tu vois, vraiment. Pembe, les vrais, Pembe, Ezalirare, Pembe, les vrais, joyeux, Bazalaris, l'amour. Bolingo nayo ezali richesse nzambe sangisa donc tout à l'heure vraiment tout à l'heure en exclusivité bon ça dit il on a singiga na bandeko nanga na sepeli Juvenal Kibala Alisala mon frère azo balancer na sima kuna kitoko biso toza koto na 46 rue Saint-Just na 93 130 chez Mama Bokilo. Sur le mot Zoabiso Mikolo, Zoba Sapato, Zoba Junior Kingombe, Zoba Chamberton 10,
Jackie Bilengi, ça dit Ozwa Baba Pence, Ozwa Joe Solo Lungela, Azobini Satelema, Ozwa Johnny Liebo, Eddie Kanda, La Fraise, ça dit son Ozwa Biso Tuba Modoga Barambwa, adresse Zaka Moro chez Mama Bokilo, on a Pesiwana, Boya, Netitsiko, Kalamingite, Tuzoni Atakotsa Lokolo. Bino mo bolani masolo to sololi awa. Bino bato commenter na session na le mabe bo corriger le bo finga pa ko finga na tozana bana nini pa mingi ko finga nezala kaka mona mutu mo boyoka na ete afandika ka a profiter c'est pas bien to me ko changer mon mentalité tozoli la mboka kei biso mo pe problème a mutu bolingwe zala bolingwe zala on comprend bolingwe zala allez goti salo kolo. Lokolo oya mwana akotisa lokolo ala lokolo nzambe tebete ndaya akotisa lokolo maboko banka yoboya yo nansia. Merci to telemi déjà to komina menga linga kuzungisa biso mo loko moko boye te matanga me kasiango ka sosala pele nazokita mopa yo nazo mata destination na ngatation ma campagne kombi presse ngayo mona reza legisinga na destination. Merci beaucoup mesdames et messieurs, c'était Mboshi Lipasa chaque week-end samedi dimanche to retrouver bango à la 46 rue Jean juste non loin avec gare de Noisy-le-Sec. Mesdames et messieurs, vous allez être témoins de la grande histoire. Moi, je dis un grand merci à mélomane, à fanatique autour à la bonne musique, à téléspectateurs autour à l'Arabiso, autour à l'Arabiso, comme Junior Okocha Kabananga, donc Kabananga et Junior Okocha et à Madame Chimène Dior, pourquoi pas les dragons de la monnaie, non non Mukambu. Donc voilà, oubliez, au tiri batuna sentiment awa. Ok na yoga bongo vraiment hein batu balani biso bala joie pichuna mado baleli ngoke na biso ne loko moko boy te wana koki nazo betandule to betandule wana zeka flash wana zeka flash ka yo bine tele menonga mo pa oka ke ndeni wana perdre na biso tout mon pa viens na biso yo linga tele maneti nani kasi neti nani. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Bandourangaï, Batoulan Pakaba mon appelé fait tout coûtera déjà à chaque week-end. Bageti Mugaba Baebi, Lionel Kambi, Batoutou vraiment Baebi, n'habité, Batoutou Balingarabiso, tout coûtera à chaque week-end. Nono Mukambo, Iget Kalula, Biata Océan, Batoutou Oyangaï, Clarisse Minaya, mais HD la merveille, Tonton Abino Yeyo qui balachio Juvenal. Très simbelenga pour la même magique. Solorana Venayo, Alisala, qui n'doke au salamanango déjà. Bateki ndoki basominganga basale logote aveugle na baba ba ko na butu koreke na na koyebisa mwana yo koreke devoir à domicile Congo Révolution News Boya Juvenal
au baiser cadavre. Boucle. Somebody